trafic, la liberté. Liberté! Bonsoir, bon appétit, la ministre, c'est la carte civile, la chaîne numéro 1 sur chaîne na bango balinganga ngapo na labino ya dega quand ba obalinganga te ngana labino ya trop salam sala ndenge obolinganga na sala mini sala je dis merci à mon caméraman Harry azana sur ma caméra azole tabili kitoko makati merci à ma coordonnatrice Nancy ngolo moto ma tijot ma ya maman na Emi elle c'est ma grande sœur propre donc je dis que hier azo coordonner musala kitoko je dis merci à d'autres mots de monsieur 001 depuis cette balobi wana aza partenaire nanga officiel balobi aza partenaire privé donc je dis hier pendant musala c'est la sœur Atimbango Makati. Je dis merci à Maëlle l'Africain libre lui c'est mon papouche depuis convention pas dans la raté toujours pour nous toujours Manangai pour l'ensemble sala kitoko. Je suis là à la répétition de Dina Filé élève du maître hein que on a tout mis en place pour l'année qui concernant orchestre mais je dis que Atali orchestre Alongo il paraîtrait Alongo que oh attends voilà ma Kolongo donc je sais pas te redécouvrir un ngai na suivi à mon caméraman Aris mon caméraman ngai c'est un moi extrême et puis te revoyez mon Dina Filé déjà tout bête na ma filé pas il parle au bit voilà la question réponse bon on va l'histoire au niveau ah maman na c'est chouane Batika na zana kuna mai azana mokusi mona to mona na linia na kuna mai mozela kitoko minga pakiteko koma mobulu bibi pasa kitoko mama pasa kitoko na mobulu oh mama pakiteko koma basi ngoma na lolendo mama waza mate la romana ni voici mama de ya kito kote ya salina bolimera bebe sex na mai makani kana baby na mai dans l'élève du maître. Donc comme président, je suis une bimicité bah ouais en je vois non bimicité dans président, dans l'élève du maître. Mais pourquoi aujourd'hui être président avant, aujourd'hui il y a élève du maître? Parce que nous avons une sécurité, nous avons un orchestre. Pendant comme président, nous avons un chef d'orchestre, nous avons un disciplinaire, nous avons un DA, nous avons une sécurité. Vu que nous avons un élève du maître, quand nous avons structuré, nous avons fait l'Afrique, nous avons comme président. L'orchestre était mais tout le monde a tout le monde déjà projet depuis longtemps. Non, musique, tout le monde va balober le monde en Bible, l'argent répond à tout. Ma musique était sans moi là, au niveau là. Musique est sommée dans la païen, est sommée dans la bacar. Et ceux qui ont fait qu'on a sommé la musique et l'eau. Ma musique était l'instrument, nous sommes en ligne sa musique à bien. Quand on a un élève du maître, on a sa musique à bien pour, et ça va permettre bien pour notre maître sommité. Mais pourquoi toujours elle est maître toujours ça les barres maintenant c'est dit à quoi c'est ça ba foot na mbebo tende et ça on a ça lelo non yeba que na ça qui doit comme on ba ngate na ça qui na bazimo on a ngo lelo te on a jango la grâce à notre fabrication na boulot réalité ba kima ngote ba to bele ba kinga la ga mso alongwe ana problème direct na leader na ye na mo ne se na ba kinga na ko na problème na ma ye faut que na problème direct na ma ye c'est ça problème na nyalo na kumba na musique na longwa na pas que ça destin non le but que ça problème direct na yete donc ça non on a la problème na ma ye faut vous avez un problème qui vous a non élève pourquoi élève va venir pour quitter place parce que ça destin non ko bunana destin destin so on a un copie et ben là ça destin ça soit faire aux président le monde dans notre boy comme président là na le bana élève du maître comment tu peux évoluer au moko et dit que vous êtes président tout au Kamba c'est difficile ouais il y en a qui a difficile mais parce que ça là on va la tête ma boko c'est ba na de ma boko et il faut que ça là ba comportement ba ici à malamu to joie et ma bête au bois il y en a là bête na mettre et malamu
oyo azalaki nango envers biso yango abe na transmettre pa bato oyo baapemeni nanga po toévolue bien. Pourquoi pas oponaki kino comme siki osalaka oso pourquoi? Parce que eza destin. Destin te tolonga na destin okokimaki destin pourquoi? Destin na ngai destin nango mpe okokota te pa apekola okokota mpe pa vibrateur. Destin na ngai ezalaki bongo te. Destin na ngai destin oza président ndimango destin na ngai eza livre nzambe akoma mpo na nga. loba destin na ezalaki oza président. Non wana soki na wana destin te destin eyebanaka te destin ya nomemo kaka. destin kaka na nzembo moko apamba moko destin. nzambe batombola moto atalaka niveau de sudi te atalaka famille outi te atalaka dire na yo te atalaka carrière osali te tozalaka na babiscote mbala bazalaka bashabani nonda mpe bazalaka na biscote mbala te alie. Donc c'est normal tozalaki na baprofil olomide bawe ensemble mais bamayestro fabrigas te baya ozobanga mabele oyo te olobi ke bamayestro baya banani baya ozobanga mabele oyo amelomiziki ekoma pasi nga na obanga nene nga na mwana maître oyebi tekemola maître te posoloke na famille so bwana maître ozasir bandobanga te ata batatase bandobanga yebosimbe te papa bango azala maître uto yana bango azala maître so bosimbi bimela bino wana nga na mwana maître nobanga epui nde na mwana maître boelobi na okoma maître omoni ke ezali bavision na yo olinga kokoma lokwa ye omoni obanga na okoma maître maso oni grand maître bongo na ozalaka eleve non nga mpe lobi na obimisa babina asile na nga so nzambe alingi nga mpe lobi na obimisa masi sinya na nga soki bato baaccepte yango donc eza étape moko ya si na masi donc nakokoma maître mbamo te nakokoma un susu marron na ceinture marron 4 dojo atue na yo okoma maître quand nakoma maître maître fabrigas akoma grand maître. Merci beaucoup Ndeye Maël Africain du Balobi à Okoma grand maître ton maître fait à Komata. Je n'ai pas caméra maître ton maître Okoma grand maître. Mon caméra je n'ai pas makolo na mona ticket mais Balobi nanga o tambola makolo ngulu. Na moni ticket mais na comprendre. On l'a dit longa en pleine émission. Tondeli. Oh, na comprendre que na Maël Africain libre. Il y a mon cadeau fait mot de l'état du ton moni pénage. Si on a évité makolo ngulu on l'a toka na musicien na mutu mona yebani na mérité lokuta na mérité basinganga na mérité bankuwazanga na mérité et puis au mona zina mteza mona mutu asinga ko lobi mais lelo approché mutu musinga po ignora ke lobi mais lelo ayo soutenir yo donc zina biteza bongo bato balaba bina kala tambola makolo ngulu na pe kama kosa na bango do bala batunanga balinganga non batanga komonanga to mutu alingi komonoka atanga ngote. Merci beaucoup bien je vais to yaki to kuta ndeni ba voyage le bien programme ya ba rep majo dans le présenté voyage le bien à l'Europe na salle ba trip nanga et lobby mardi na Pointe Noire na kende kona ba close nanga mtina na Pointe Noire après na ça 4 jours na ye bien on continue à répéter nanga on va répéter na 7e année de métier industriel chaque année on va répéter donc répétition nanga liboso ibandi lelo mais ndenge nini clip na kati ya cercueil olati pembe lokola moto akufi obanga liwa te nze mwana titre nango le jour de ma mort vanité de vanité biloko osimbi deja yebi jour nango so oyoki nze mwana okombange na simbi biloko te me napesi conseil apekisi bato bayokela bato jalousie mpo na babien matériel toyekola kozwa motema malamu mpo soko okufi lolela na posa na yo soko ojalousie motu jalousie un petit peu okelola soki mpona biloko ya mokili osala eloko te tomona papa lutumba précédent mpe mort na ye aloba basalele monima mokolo kaki robeta me yo mpe olobi na biso deya tozela mokolo yo kokufa wana ezaka bamateya me na boyi sikoyo loko eza nzembo moko na boyi oyembela yango bato na misenga moko na koti na kati ya sene omoni ya nde mona balikambo bongai nga na mwana maître ayemba likambo bongai apesa conseil bato bazalaka mapeka likolo basala nini bamikisa ngai mpe napesi conseil bato bazike bazala bajalou tozala jalou totiki kaka puisque ngai yango eza kutu napesi na définition ke tokokufa na biso nyonso eza pamba oke wapi yango yabana nzembo moko ekota tina baeglise tina bamatanga bato bamobeta yango eya juste conseil napesi bato moni vi yana makambo ebele donc c'est ça. Merci beaucoup de citer vers faire une chaîne bien affilée au promettre bitonine, au promettre ba fan na yo nini, bazela nini. Bazela bula bien, maman na ko la pemena mettre, yango na la tabango. Soki pe on la tabango ba moni ka bien affilée ko kinante, na zone sur ba mettre.
ozonga te ozonga kuna nde nazoza bakangi ozonga nde nazoza bacour na nga oyo na sika mpo nga na kati cour nga sisi cour te oso na sisi ebe na cour bien na nga na ingénieur peme na maître ike na nga na makapo ya dojo me na bimi kaka élève na bimi na élève soki napesi bato biloko bazwi yango bien te babike tini na biloko mino te nde kaka na ese papa ke papa na olongwa na ese papa na ozonga quelque akapelaka bayebake na tema liboso mokolo na koya Villanova na ngai bomosana te bolamu na ngai na mokili bozongisa bolamu na ngai bana na ngai mirandi na ngai Efraim na ngai bebe rose queen akolela papa mokolo liwa na ngai bajalu bakoya batangi ntima ya miso na mitema peti bonafete bato nyonso balelaka na matanga bazala na mawa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la vie de Dina Filé. On se un peu Kobeta Masolo concernant Isane Alobi Azanaye, président Nanuki Azara élève du maître. C'est évité à recours ma président quand exactement Oyo à qu'est-ce en place il y a recours ma président voilà c'est évité. Là je dis déjà merci à André Maïga qui dit bon ma pousse depuis la convention Azawana pour Nanga. Je dis encore merci à Yemoko Adol comme mot de 001. Depuis que c'est pour Nanga Balobi pour Zawana mon big boss or non c'est donc yango ma coordonnatrice non plus dans la moto matisé Maya Balobi ne pour Zawana qui dit pour l'ensemble de ça kitoko côté continue de s'abonner là ça c'est la carte TV la chaîne numéro 1 sur YouTube Balobi faut continuer de s'abonner parce que ça là et ça là merci à mon caméraman Aris il pas de là qui wana qui joue na listing nanga wana ezala qui a bien activé pour te mettre un peu Kobeta Masolo na Alobi abandi ba répétition na awa to rejoindre ba répétition to rejoindre quelques extraits pour na ko sabino nini à travailler. Quant à moi, je vous aime tant de gros bisous. Si vous ne pas le beat, voilà la question-réponse. Bon. On va l'histoire le beat, ah. Maman, basi ya mbongo na lolendo mama waza mate lelo mana vivosi ya mama te ya kitoko te ya sali na bolimera bema bebe sex na mai makani kana bebe baby na mai Est-ce que là on va sauver Koto, attends
Charlotte. Maman. Vous nous sommes revenus. Aïe, comment aïe. Kitoko. Jalousie na yo. Motema mabe. Yo makindoki na yo. Mama. Ato bolinga lelo. Niwa eza. Évangile est selon bien affiné. Appelez-moi le lèvre du maître. Faut pas jalouser les autres pour les biens matériels. Ok. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!